Awa toza na cimetière ya Lukala, bato base mobilize na cimetière ya Lukala, bato base mobilize pour basala salongo na cimetière ezalaki trop sale. C'est l'initiative de l'honorable Blaise Mouloki Nyaumba ye muta initié sala oyo ya cerclage ya cimetière. Papa Mboti, aho sani? Pourquoi qu'on ça pour la cimetière? Bon, ngai nakopesa ndakisa te ngai nde naza bona za musulman. Biso ba musulman toyebi nécessaire ya cimetière. Yango oyo kama bato mosusu oye na cimetière akevanda na mokala place bakunda moto fandi na ye akolia mpe biskuit mais eza eloko moko boye bafandaka place bakundela moto te ifo leka na mpasikila yango bino boye kobongisa yango bien bien. Festival na musulman na ye na nsima ya base ya sule safeti initiative ya honorable Blaise. Bon eza initiative moko ya bien po tolanda kaka ndenge ye moko alobi tosala mais ezalaka nango déjà mais lokola mpe pas résumé yango eza problème. Merci. Ndinga alobi nanga nga osala nga asala elboko nanga moya. Papa kombo nani? Ah tomoni ozosala eza nini? Pourquoi boye osala cimetière? Nani a initié initiative ya osala bacimetière? ezalaki likanisi ya mosimba nsima ndenge sanga po bandango nsima rapport ekopesa mpa ya Blaise Meon. Honorable Blaise Meon. Honorable Blaise Meon. Merci beaucoup. Okay. Cimetière Andeke ezalaki poubelle mais lelo grâce à l'initiative ya Vuvamu appuyée par l'honorable Blaise Nyaumba Mouloki nde omoni propriété oyo. Bonjour. Bonjour, maman Mopandisa. Ah, toza wapi? Toza na cimetière ya Ndeke na quartier 6 na Lukala. Penine salami awa. Awa toye kokata matiti salongo général ezalaki population ya Lukala, jeunesse surtout ya Lukala tobengamaki po toya kokata matiti
na cimetière ya ndeke na Lukala esika toyaka kotika banzoto na biso ya bandeko na biso bapapa na biso bamama na biso bana na biso tolingaki mingi mpe tolingaka mingi tomonaki ete ekomi na matiti ekomi salite eza manque ya reconnaissance na bandeko na biso bolingo tolakaka bango tolo bakufaka tolati na babaji tokomi nous ne t'oublierons jamais tu resteras gravé dans nos esprits mais nsima ya komona matiti boye tomoni ete eloko wana tokosaka bango yango tozwaki likanisi wana tobengisa bandeko na biso to ya kosala esengo ezali mpo bandeko baye ebele mosala emonani soki tobakisi quelques semaines lisusu en tout cas awa mosala ekomona mosala toyelaki ya kosala yango wana oyebisi banani oyo bao bazwi temps koya te prochainement basala nini bandeko bazwi ntango ya koya te lelo en tout cas ntango bakolanda biso na nzela ya média to na nzela ya bareseau sociaux bazwa conscience parce que bandeko baye ebele lelo bango mpe baza na misala ya kosala kasi batiki yango bayani kopesa ntango mpona kobongisela bakoko na biso bisika ntango kosa banzoto mbala nsima soki tobengi baya ebele toyoki sango baapuye bino nani apuye bino na misala yango bon honorable Blaise Nyaumba Moloto la fois passée tozali kosala awuti mataki na jip na ye azalaki presi azokende kisasa na lokola amonaki biso atelemi abengi biso amoni bandeko biso bazalaki kovanda nde ayeli biso bamashete apesi biso bamashete elelo alakaki te mutu nyonso akoya kobengisa bato na baassociation baji mutu nyonso akoya ata elenge entimba naza na mbongo te kasi nakobunda moto nyonso akoya ata ji seke baji wana yango bato bayeli ebele bon yango nazosenga na bandeko bayela mpenza baji te mais encouragement ya honorable Blaise Nyaumba ejoué quand même rôle ndenge bomoni motivation ya bandeko lelo baye par association association esenregistre ayo eza ebele alors félicitations na honorable longoni epai na bango na motivation na bango na mobilisation na bango basali po bandeko baya ebele le honorable Blaise mutu accompagner initiative oyo tobanda 2017 oyebi yango tonomaki yango opération yiba mapamboli mais lelo ekomi opération luka mapamboli ekomi luka mapamboli honorable Blaise abandi koluka mapamboli donc bandeko bakamwaka te ntango moto akosala likambo esimbi oyebi te nini eza na nsima na ye bamonaka nanu kisi te bamonaka nanu banzela molili te me moto azoluka mapamboli sikoyeba merci bonjour Marina Nzete. kombolo nani Oui, Adolphe Watondwa. bosala ni tomoni bato ebele awa eza nini Toye kotia propriété na bacimetière. cimetière ya wapi Cimetière ya Lukala oyo ya ndeke na prince. sikoyo nani asali ske bosala cimetière C'est sous le haut patronage de l'honorable Blaise Nyaumba. ye moto atindi bino boya awa Oyokuta okanzango parce que avandi amoni ke tokotisa eloko moko na mitu na biso cimetière tosakina yango kaka une fois par an le 1er août. Or kosakile cimetière une fois par an bacimetière ezalaka sali te. Nous devons protéger nos morts ndenge philosophie bantu ezokoapprendre biso. Donc yango a réfléchi que cimetière soki ekomi sali te il faut toujours ressentir kotia les ancêtres bazala mpe na propriété parce que même biso na palais soki place ozovanda eza sali te tokomaka mal à l'aise. C'est de même que na bango awa kotika bango na sali te boye ça n'honore pas, raison pour laquelle il a réfléchi sur ça. Donc alingi komona bacimetière ezalaka sali te donc non seulement ke awa kaka bacimetière nyonso tokokozonga loi tokokende partout bacimetière ezali kotia propriété partout. C'est l'honorable Blaise qui a réfléchi comme ça. mais bato balobi bato baye mingi mpona baji mpona suka bapia bango baji so baji te baoya na bango te Pardon? Non, bato baye mpena mpona baji te bato baye parce que bato baye eza babase oyo honorable Blaise
base donc ye aza initiateur ya babase. Oui, oui, asengaki na mabase na ye et puis babase répondre non seulement que baye mpona baji peut-être mpona baji ngako naza surprise na ye koyokela yango awa donc eza surprise peut-être asali bango me ezalaki na mitu na bango baye mpena parce que autorité morale na bango asengi bango bongo. Osengani na bao nyonso bazoresiste baboyaki koya. Bon, c'est toujours comme ça les débuts batout ezalaka kaka mais du moins bamoni quand même que bamisala ezosalema misala ezosalema eza misala mo ya intérêt général parce que biso nyonso tokufelaka biso to toza na bandeko awa eloko ya boye soki bainovango il faut motu to arépondre d'ailleurs nga na kosenga même si baoyo baza na kati ya base te fo baya parce que nos frères sont ici et puis nous tous nous allons finir ya kozala kote oyo c'est un lien de tout le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie Marina Nzebo. Bonjour.